Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bonjour, bonsoir, mbote na babone na biso nyonso ya Saratola TV. En tout cas, bandeko na ngai, l'actualité zo obligé biso toujours to salara vraiment banalise. Bonsoir, mbote, ba vrai na nga, ba meilleur abonné du monde, ba abonné na nga. Na pesi bilo mbote, ba sponsor na nga, Majabu Gospel Azir, Fondation Saratola, Jimajikada, Saga Molato. Un grand merci Penatata pour FAPK, ma grande sœur chérie. Naba vrai nanga so président bébé, la présidente maman Nathalie bandeko nyos na ngabino mingi. Alors, non c'est la bino moi analyse au muke rapidement, total la réaction ya maman Epela. Total la pe ba propos au maman Epela lobaki sur ans luzolo na mwana nae. To lukato sala analyse moko meilleur. Ni vraiment eza ko circuler entre Ans Luzolo na Mama Kalunga na Mama Epela. Parce que en vrai ba propos o Mama Epela alobaki selon nga na moni na nga loba mabete mais na olinga to landango ensemble na bino pour epesa biso meilleure analyse et puis torozonga na plateau na tadingala pa. Alors je vous laisse suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Allez, check. Ndeko na biso Ans Luzolo na Mama Kalunga tout à l'heure qui image une fois c'est déjà passé c'est là un an comme ça passé il y a ndeko Ans walobaki pour Mama Kalunga ko répondre mikolo ya 2-3 jours comme ça passé comment on a déjà maxo long comme qui ne m'a beba na ba comme kota na kati yoza mama et ça le nom ndenge nini artiste fini ndeko no artiste et puis artiste aye a régler na moi ansinda zana za mbali akoluka banyine mbali te po ba finga na bien akoluka banyine mibali po gera ba ya mobali na mwasi za kitoko te aza mwasi Kalunga mwasi nete ape camarade nete basala pe ba jeter to kuta na musala aux ordres sans finga ye pe ba finga na alors bozui su bokoti sina bana kitoko te hein Kaluka nani ansa za boko le kanani est-ce que ansa za boko le Christian Shoga to ansa zaki boko le ka pululu aza boko le kanani aza kitoko ye momta omona ngo peut-être kitoko ne bakisa impona hiver poto tozali na kina wati tozali na kini obito tozali na kini ko photo zonga le passer na kala toza ba photo pe ya kala ba image ya kala kala ezali boko zo pe bozongsi botala ansa zaki soko tale boneti muchopi ko zaki mukie avec ngolongo la bilamba mingi mona tika tofu omona ki ona oyo ba kota ansa Ans de 2 minutes, tu sais, on a qui non? José de Londres, avait mouqué, mais il y a ma mannequin. Voilà, il faut comme si on a 4 injures. T'es injure, non. Oh, quand ça est mouné na poto, quand ça est mouqué. C'était fallu en on a dit. T'as fallu que ton la telle ansi. Oh, quand tu es en français, ça va entre code de marcasse. Il y a mi pandi na. Il y a pas pandi na été.
Non, on a français, ba côte non. Mais oui. Conseil koya. Ngana sili kaka. Na sili kaka ngabi afinga kalunga na sepela na ngote. Soko tali pe mission na saka na répondre kai. Na répondre d'ailleurs sur na répondre kai bien mabi mais na sepela na ngote na loba na ye. Ya kote mata ufinga aya finga kalunga. Kalunga za kitoka za mabi ana mobile ana bana ye. Liya tindela gaini. Bana ngenda pota sa pesa kalunga ni. Suko ya ngati ne mafuta beauté bia tinele ba ni po akoma kitoko pa balai moto moso ya bana ndaka lika. Est-ce que zaki na ndenge moko comique te? Te na ndinga comique te sezena ndinga comique pourquoi comme susu kalunga ki répondre ya que ça comique onga ngwana est-ce que tiake na pota sa tinela kalunga ta moi so 1 kilo ya pamba bona na agence kalunga kezo to bomba na pe ba vérité to linga na ya solo tango ozo de sortir mo ba bon c'est que ozo lukalika mona moninga après c'est bon ba ke mutaza mabe te yo noza mabe. Mais maman bombaki, maman jolie a bombaki yango. A supporter yango na motema kokite. Siko tane ti mutu lokwa kalunga na muta mal bouche. Aloba na maloba mabe. Ali siko abombi yo na motema. Azuzi la bombi te, oze la te bombi ya. Alors, eza kitoko te, siko neti nga na obomba te na ozela te. Ka ningo zoloba, ole yaka mbang. Ngada na boy golanda parce que na monega yaza président. Ozo comprendre za président za muta niveau na ngate suna bina ke ngolo bakala na nduluba na zonga sama lobana ngade da seke na commune na manque respect. Mais c'est président. Président ngata? Président na. Ya groupe net. Groupe nini? Ansa zaki atsala groupe ke ni kokoma président poto. Ndake poto esala groupe. Azana kinya ye président na yena ngade des niveau monta. Asa président na ye kuna batu na ye. Nga go benga ans président pona nini? Pona hiver. To pona mbebo rose. Ouais, puis la police a non, mais ngaika ansi poto zalaki to zobenga na kuma ba ansi. Ozo comprendre. Donc asalaki mabe akoki ko sala eloko wana te. Yaza mwana mobala jamais akoki ko zwa buzoba ne akotsa na ba na mwasi. Aloba ngwatana asala ngwatana na baningane mibali bazawana. Hein? Très bien. De part et d'autre côté ansi à lobby, tout le monde a qui peut sortie médiatique ya Maman Kalunga. Na mono recadré ans Maman Kalunga peut exemple à lobby qui bon façon lobby qui est une façon ya mkolo à lobby ans ndinga finga nga a éviter que moi na ye azwanga. Vous comprenez? Basi ana robon mais wane ko moroto koso comme nini? Masi ana roboni. Masi ana roboni. Wane komi moroto koso. Iko moroto koso. De ansa boti moni longa kalunga. Kalunga azu kalunga, mais azu tata mwasi na. C'est que bien. C'est que tata mwasi Isabelle. Comment il y a gobota mwana gezwa kalunga? Nga mona normal te. OK. Kalunga le bike ansa boti mona. Et puis bana nyo surtout bando bota. Bando zoka kalunga. Robot. Masi ana roboni moroto koso. Na bien. Tanga finga kalunga mwasi zena zemi. Zabela ngai. Mama na kalunga sike apesa kalunga ndoi. Okay. Amewie mwana na soka zi kalunga peka munoko mabe. Akifinga na mwana. Ulofinga tatana ezeke tatana ende na kati na za mabe. Vous comprenez? Pour moi, on a outil pas tata. Donc, ma bé au moins, bimi nango. Exactement, ya kalunga. Te dois zine ma bé tata nae. Soka zika kalunga, ma pesa kalunga ndoi. De kalunga ba na nenga ki mukoloda ki. Ba da longole loko pa. Voilà, s'il faudrait. Oh. Maman. On est c'est que ça. Tela. Yoka. Abie. Moi na boti azwaye. De moi na ziba vérité. Azika kalunga mbama. S'il faudrait y a porter quand même conseil. L'artiste na biso eminene Maman Kalunga Ansuluzolo na pesa bango conseil Kalunga azalaka Kalunga po Kalunga zane muta munoko mais Ansuluzolo a gardé bande na ye pour soka comme ça échange de paroles na bana basi eza bien que moi sinon ba finga na raté moi sinon ba pena ba finga na raté mobile na mobile moi façon yo attaquer pardon façon attaquer en zobangate parce que en se passe à direct non là ozolo ba non na lobi la finga non ba côté za na français bon yo mona ancien qui ça zo jouer à la tijamba tina na lobi boy ozobangate ke ayela na télévision aya kutunde mobimba o posoka ye mobimba soka senga finga nga to betanga to bundi kakati ko makamwa lobi on est suite bon côté faut soit tanga longola bilama po batani
batala tatouage to batala oyo babenga oni oyo ezaka babenga oni kunza oyo ezaka kunza tolo ba poil non omoni yo bika poitrine yana bina poitrine oyo ezalaka siko tanga longola elamba po tomona nini bangala sans pudeur mais ça ndenge na biso bangala non c'est pas pudeur yo mona pudeur ndenge OK ngamna koma kombona ngamna salango kate donc atiki tolo polele po bato bamona masasa mba na ye bamona nini non azokotika po totala bomoto na ye ndenge ezali alors toloba oyo azalaki tolongoli eloko te nabi te asa azalaki monene lokwa pepe kaenda kondi te asa azalaki nde mokie azoya nde monene ozo comprendre nanobi likambo na place nango asilika po ani ntango ya bilobi mabe kalunga asiliki te kalunga nguta asepeli akebota mwana zwi kalunga voilà Yves Pan non monsieur la robe na olukana kalunga donc conseil déjà de comment conseil ezali vraiment batika atika je dois go plus pour la conseil mais bon atika ko sona swana et puis botika ko kotsa bana na makamu na biso biso moko toza déjà mikolo tosali trop tomoni mingi toyebi nde tokosama na biso bana baza famille mosusu to créer alors soto komo zwa bosalité na biso buzoba na biso topakwa na bana botala bana ndenge bakabwa na lisusu boni bokabola na bana na bino mikolo bokabwani bokomo kabwa na génération oezoya eza bien te donc ans garder bandi na yo po mama kalunga pe ko garder bandi na kalunga ya joli garder bandi na likambo te lokola pe ans aboti mwana zio tata mwasi apesa ondoi sala kitoko de conseil zana to lingana kaka so to lingani ya solo mabeko za ate to tika ko luka na problème ko tumo na muninga place pota na eka ko ya ko timo lango po misayi mutu mabeyo mamala c'est pas bien ben to ebana no source ya likambo ngo ezana nini soko zana idée eza en fait nini oyo sali ke lelo mama kalunga ans to mona kutu mama kalunga ya mo aswa na kana sai mais et on a rappelé te moto ngeza la vraiment te maintenant en ce tikali neti eloko mongo boye na yebi nde source te en tout cas ngande na yebi te elo ba weleli na yebi te source likambo esala ba weleli la faut beaucoup na kalunga Mike nani la duchesse c'est ya likambo ya kolingana bino artiste ekoza wana te kolingana artiste ne mama kalunga ya ko réagir po ba na ba marié pe ba sala ba jango réaction mama kalunga ya ko créer peut-être ba désarroi wana et c'est cause la yango te en tout cas na yebite so eza pona yango eza pona yango je crois kasi po yango na moment wana nde guerre ezali mo baloba mutu akobima kaka alobaka ba artiste balingana bo ba artiste balingana bango na bango te balinga bana linga na artiste bonaki linga menisi ya bolingo ko na mabaya oni niti ayo ezaki chaque répétition oleki chaque répétition Merci na robo boyo ebite mais n'habite ceux qui viennent d'obéter solongo yo zaka ndeke na époque pour vivre les moments pe chaque jour na répétition chaque jour donc ça na ngwana ndango na biso na répétition bazinga ba lexinga ba na toilette ba ke betanga ba plan donc na beta maka chaque jour mais tandis que biso na chic choc to lo ngeto zo répéter kaka lundi mardi mercredi to tourna bupia mais que chaque jour de vendredi samedi dimanche ba betanga kaka na wese parce qu'il faut monter pela on va gagner beta na wese ngadi ya wala venga juice boyo zakati yo zakati kaje on ba kamna bige no ngana ko landa venga de stade wala ya mama ve